Voilà, poulet riche. Boutique bijoux d'or, Mossi. Elengi. Boutique bijoux d'or, Mossi. Elengi. Voilà, poulet riche. Boutique bijoux d'or, Mossi. Elengi. Comment il répond? Osana Selembao, Osana Bumbu, Osana Makala, Osana Changu. Vous comprenez? Aussi la transport Moko. Transport, il y a Victoire Gambela. Dans le bien Victoire Gambela. Référence à Bongolo. Si vous voyez dans Bongolo, Malama, au continue, avenue Irebo Zawapi. La question avenue Irebo, numéro A37. Ou on Okuta, Flat Hotel Bidor. Vous avez la page Facebook. Eh, page Facebook, WhatsApp, Viber, Zander, Nini. Donc, dis-toi, Tina Zander, Tina Google, Bidor TV, na boutique, Bidor, na chaîne, Banini, Eza, na YouTube, Ezali. Oh, Aza gérante na biso, Aza gérant na biso. Numéro na biso à téléphone, Ezali, jamais Kozanga. Numéro à téléphone, Ezali, 243, 84, 23, 81, 486. Soko bendi biso kozalisa na air nyonso parce que tozali libre na WhatsApp pe tozali. Bandela mosusu. Soki obengi biso okozalisa na air nyonso parce que WhatsApp pe tozali. Quel que soit mais j'ai on met la tombeau, il y a je sais que c'est Nazareth. Je sais que ça Nazareth, m'zamba tinara jimwana nae pour la batamisa mabe. Yoko ya biche c'est quoi mon continent bikisi. Mais tournez mon elongona sima. O la ndaba biso auto bunga nzela. Ote ya biso. Et là, on a la communauté congolaise qui a souffert de Jésus-Christ, mon corps, mon continent bikisi. Aki bato bakoma to ba démon. Mais oh saliko, nzamba otuna yo. Nzamba otuna yo. Yo so mokimo ba yo meje 30. Là comment sœur Marie soki Marie Madeleine. On va pas voir ça kuna papa bino kuna so disons ya Moussa Nzambe ya passé à sa séminaire. Mais oui. Oh mon couteau papa non pasteur. Oui. L'église ni. Maman tu as mal de mais je quoi bébé quoi moi na bimira ta libumuna e. Alex ko lingo. Maman chérie, moi c'est capable de mon kili. Mais j'ai faut le nous maman tu as mata ko le té, faut le vendre. Baninga so ya kuna baninga so ya et pas baso ki mamisala, aki musala na pourquoi aleki. Avonima mukebo pa akini mbango so basala ba yoko nganga yo nangako mwana te na poto mwana na biso esaka nganga no ya valise na couette na drap na navigo so yo de moya kiboye OK so OK côté l'église 24 te meshi ba c'est l'église na ba compagnie pe na matanga te. Le baron soit yebayo, le baron soit yebayo, et quand ça m'a matché la moi la mégie, au foutu m'a matché la moi monnaie de singe. Mais c'est pas gentil, hein. C'est pas gentil. Ce qui va dire mon way à mon aka, dès nous avec le lobby wana, maman m'a matché la moi monsieur Zay Karabouy. Et en tel cas, ouais mégie, mais mégie lui ouais, ils ont dit la besoin surtout. Pourquoi ça dit comme qu'on semble là, bah tout ça mon qui va bah démon va laisser faire vampire. N'enza ba yebi. N'enza ba yebi tout. Dans le lengue mutasa n'enza ba yebi. Yeb ça dans la Bible ni dans la page biblique ni on va comment verset va comment qu'éviter so yebi Jésus Christ mon côté mon bixi. Pesa mon qui mon ni non mais que pas boya papa ta bota na mam na bandeko na boya ba mo. Bon ça ne va de la mute. Soit tu as la passer, le modèle on a passé pour ça bien mon corps. Vous savez la raison que le Ranza de Meji. Mais
c'est pas gentil. On se connaît entre nous. Tout travail pas à la moine. Tout y est banni. Ce que ça la rose bien ça moi ma b bah comment va mais je n'ai pas encore mais pourquoi ça va passer ma monnaie ça mais j'ai moi pas comme moi la studio nsambe oyambi oyo meli oyo sumba quoi oyo sumba na wese ko sumba ba cantique na ba louange. Il y a un témoin, maman tu as pas studio, non mais on a un voyage. À mémo c'est comme sauter. Oui à ma bille. Peut-être banda oui bah. Non, en boni comme ma mère boni. Oh. Ngata mko mortel na mabanga lobako mais ça va continuer, ça va continuer ga ba. C'est bien sac. Ça c'est comme là. La macam. Ils ont bien ça. Non c'est pas gentil. Vous c'est quand Mike. Ou tout qui touché, yo pose avec on a le bico. Ils ont banni mais j'ai moi pied. Mais non ma bien pas yo. Vina te me qui coller là. Bah yo bien on te yo kunda chalamona. Là tu n'as pour là ça moi. Bah bien moi na muto me laisser libérer na ça pour lui. Na toma le voir maman maman ato me laisser libérer on va une sokwe. Autant la honte na sur la muki. On va voir Cambo et ils sont sur YouTube. Ça n'a pas soutien au gain. Maintenant, on va voir Cambo aux zones sans le Blue Man Zengile. Pendant maintenant, acte au sali, comment on interprète la ndenge. Parce qu'on se connaît. Tu y es, tu travailles pas à la main. C'est moi, tu comme les mamoutou. Tu es en train. Eh, maman était, mais je n'ai pas Chalamona, mais nani Chalamona, et Maramba, ça n'est pas méchant, c'est normal, non, mais j'ai, au moins ça va tout, au moins ça, au moins ça, maman, Chalamona va laisser faire. Marie, mais ça va t'avoir yé, ma soeur, ma soeur, tiens, pour le bord, pour le quoi fisé. Mais matin à ma musicien, à aucun. Matin à ma nani, le théâtre, à aucun. Je sais que c'est un sarret qui est mon co. Atika moi sandumba a relélé ma colo. Attends c'est ma mis sur ma colo. Azu qui n'a pas aussi mais Jésus Christ ma manine comment on dit ma mis sous azu parfum à masser Jésus Christ ma colo. Ndumba mon nez sur le côté sur là ou quoi. Jésus résultat qui était page biblique ni na yo tangi ni soit ni soit mon kili. Attends toi Alex ko mais j'ai yo. Yo tu yo ressemble à 1000 ba 2000 ba 3000. Et pas maman on a rasité. Au bimi ce match à moi roi Lucifer, mais ce match à moi roi démon na vie na yo. Et là au match à moi roi ya couper la peau na yo kaka alinga ki yo encadré yo. Alinga ki yo. Na bien. Kala na sali libanda. Yo monon mabe, oui na na poto za kolinga oya na Irebu 37 bis na commune ya Kalamu na quartier Matonge ndeko na ngai yeba pe wana ezalina maison de passage à Malonga aux ba normes étrangères. Cela veut dire ezalina climatiseur ya tongo ezalina ba mbetu ba éponge ba conditions internationales. Kaka wana restaurant ya Kanda ezali oyo kolamba elubu ya poto ezali pe ya ba Afrique ezali ndeko na ngai kanga oyo ba ete kaka na Irebu 37 bis a ndeko na ngai kuna ezali na ba boutique ya kosakana te oyo ba chaussures ba biloko ezali songolo pakala na kata na kosakana te bilamba eza kutu ya koloba te ba veste ya Kanda pe ba parfum oyo ya Malonga na kata nango ba vin international ezali na ndenge ya kosakana te. Oui, appartement la biso oh maman bijou lobaka appartement simple. Tous en a deux sortes y a appartement simple. Tous en appartement simple oh ezali à $15 par jour. Tous en l'appartement simple oh ezali na $20 par jour. Maman bijou soka koloba $20 koloba €20, ça dépend ya pays ni oyo vandi parce que euro na dollar pour le moment ezakaka ndenge moko. Appartement na biso bozo mona mbetu
ezali appartement oyo ezali appartement simple toza kozwa yango na ba séjour soko osala plus de 14 jours tokozwa yango na 20 € par jour. Soko osala moins de 14 jours tokozwa yango na 25 € par jour. Appartement na biso ezali na garde-robe na kati, ezali na télévision na kati, ezali na frigo na kati, ezali na cafetière na kati, ezali climatisé. Ezali na mbetu ya 2 personnes. Appartement na biso bozomona ezali na douche debout ya kitoko, toilette na biso ezali propre. En tout cas ndako na biso oyo appartement na biso oyo bozomona ya 20 $ par jour. Yango oyo eza kitoko makasi. Toza na appartement oyo ezali ya 15 $ par jour. Yango pe ezali na biloko nyonso tu ndenge bomoni na kati, sauf que kuna eza na garde-robe te, kuna totia régal moko likolo. Oyo mutu akoki koya kotia ba valise na ye likolo. Contactez biso na appartement oyo bozomona bokozala jamais dessus. À part ba appartement simple, toza na appartement na biso oyo ezali chambre, salon, cuisine. Toza na appartement oyo ezali 2 chambres, salon, cuisine. Toza na problème ya maïté, toza na problème ya courante. Notre appartement eza kitoko, eza wana pona bino bana ya poto. Benga Mama Bijou, contactez Mama Bijou. Okozala jamais desi. Ndako na biso ezali na sécurité assurée. Mama Bijou alobaka ndako ya 15 $, zwa yango penza na valeur ya 15 $, kozwa yango na valeur ya ba 5 étoiles te. Benga ngai, na pesaka toujours adresse na biso. Adresse na biso ezali na Matonge, eza na Makampante, eza na Gombe te. So vous avez besoin ya ko vérifier ndako na yo avant benga Mama Bijou, avant osala à compte na Mama Bijou. Benganga la pesa au numéro ya gérante na biso, kende visiter place na yo, yaka zongela Mama Bijou pona osala réservation na yo. Borozala jamais desi ndako na biso eza wana pona ba séjour na bino. Merci. Appartement de chambre, salon, cuisine. Ça c'est la chambre. Kati ya Matonge, maison de passage na biso. Maison de passage na biso ya Ngoyo, maison de passage na biso ezana ba climatiseur, ezali climatisé. Maison de passage na biso ezana Matonge na Irebu A37. Maison de passage na biso tozana ba appartement où ezali ya 2 chambres, salon, cuisine. Tous les 2 chambres, on est dans la toilette na kati. Maison de passage na biso tozali na appartement. O ezali kaka salon, salle de bain, chambre na cuisine. Tozali lisusu na appartement na biso o ezali appartement ya pamba lokola chambre na toilette. Toilette na do salle de bain na ona kati. Chambre o ezali ya pamba o ezaka na salle de bain okoyamba bapaya na yo na kati. Chambre o ezali chambre, salon, cuisine. Salon ezali ya munene comme kokoyamba bapaya na yo na kati, comme kokoki koyamba bapaya na yo libanda. Mai na biso ebimaka kitoko. Courant na biso toza na balune ebele. Toza na groupe na biso soki courant ekei
totie essence na kati ya groupe ndako na biso ezali sécurité eza la sécurité ya makasi maison de passage na biso na matonge toza kobengisa bino mwana nyonso to ya poto benga numéro oyo ozomona réserver place na yo mpona ozwa place na yo ya kolala na kati ya maison de passage na biso tozali na boutique oyo bazoteka baduver bazoteka nyonso tu na kati ya boutique wana tozali lisusu na nini voiture oyo totie na disposition na bino bato bozoya na katikati ya maison de passage na biso oyo tobengi yango Bidor. Contactez Bijou d'Or TV, contactez numéro oyo moni, réservez place na yo, ozwa place na yo avant parce que ba place na biso mingi eza kozala toujours occupé. Benga avant zwa place na yo, okozala jamais déçu. Merci.